Soki masumu de Brende, pour ne prendre que mon exemple. Soki na sala ki biloko neti ba porno, net bande ko na biso musu bazusala mo mikoloyo, presque un film ya Sony. Qu'est-ce que j'allais devenir plusieurs années après? Pour wana biso do kansaka ba kotala ngo kuna bana na bisote, ba bokilo na bisote, ba tata na bisote, bana na bisote. Qu'est-ce que j'allais devenir plusieurs années après? Donc tout ça là, attention, tout landa mouvement ya pamba pamba te loyengete. Tout ça là na conscience que loko nyos to kosala toyeba ke bandeko na biso, ba tata na biso, ba mama na biso, bana na biso, ndenge pe tokomi bakoko na biso pe soki batali yango bazala scandaliser te. Yasika Eyi, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Bokoto ya sika yango eye Gavker aye libiso bakisi ya kitoko, bakisi o ezali naturel, bakisi o ezali ko soigner tension, diabète,
faiblesse sexuelle ainsi que perte ya poids. Gavker ayeli biso bakisi oyo esalemi na usine ya allemand, donc bakisi oyo esalemi na Allemagne, mais oyo ezali naturel, oyo ezali kotraite maladie oyo totangi diabète, tension, faiblesse sexuelle et perte de poids. Donc so za na diabète en 3 semaines ya pamba na Gavker bakisi na biso oyo ezali naturel et traité yo 3 semaines ya pamba diabète na yo esili. Je dis bien diabète na yo esili. Na kisi na biso ya diabète okosalela ekobongisa na pancréas na yo ndenge obotama nango. Na lobi bien ndenge obotama nango. Ainsi que kisi na biso ya tension soki osaleli yango dans 4 semaines. 4 semaines je précise bien aux guérison aux lobiko awa na Gavker. Faiblesse sexuelle, diabète, tension ainsi que perte de poids, solution yango wana. Atelima awa nzamina na ebi tusiko shuka kolonzo mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba ba yibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo sala ngo awa. namona keza ka lobi dina yo twino sa nini o eza chance transfert ndina piembo nyeso de Nada, agence ya transfert na nzela. abaki équipe adresse te ezela ngoli kamba mbongo yeboko. Ce n'est pas possible. Nada, mwende mwinga fimbo. Napesi awa zera 1 minute opiso tsumu na pata acha telefoni biso ba ka biso mbongo na nzela Kama hiyo tumelenga mbongo ya mwasi. Hiyo na mandeko ndio ya baraka. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. ya conseil eza gratuit omoni makambo ya batanzela botikela bato nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango FBT Misala nde kazi njo akemba soki otie bazwi soki mpe kuna batie tozwi bazwaka kaka on sait jamais ya mamini tokei.
Merci beaucoup. Nous demandons aux journalistes, aux caméramens de ne pas qu'on y attaque. Que tout soit dans l'ordre. Voilà. Laissez le passage, s'il vous plaît. Laissez le passage.
Évacuer la pelouse synthétique pour respecter s'il vous plaît. Évacuer la pelouse s'il vous plaît. Évacuer. Nano Yobi. Nano Yobi a rappelé. Qu'on les idées. Oyebi na on tiko loba. Maman pense à biso, on va les idées, va pédéter. Ma femme mariée, ma homme marié, si on va bongo. Ali na limite o nzambe atia na bomoi na ye. Moko te akoki kozala éternellement na mokili. De limite ezali na moto nyonso. Abotami mais bomoi na ye ezali na ntango moke na mokili. C'est-à-dire akofini ojonga na mabele esika o autaki na mabele. Ndenge nzambe asala moto na mabele na mputulu kombo na ezali pe kojonga na putulu. Nde yango nde esali ete tosangana na esika oyo tomoni moko azalaki cher kati na biso. Mais lokola azali moto ndenge toyoki moto nyonso azali na limite na ye. Alors ye limite na ye ekoki nzambe asali oyo eza mokano na ye lelo tozali kolela ye. Mais liloba oyo ezali mpo na biso nde tozali na bomoi. Ce qui est important na biso bato ya koyebaka tanki ozali na mokili il faut kotia yango na makanisi na yo ozali na temps mokuse. Bomoi na yo ezali na limite, c'est-à-dire moko na moko aluka kobongisa nzela na ye na etamboli na ye na bizaleli na ye luka nyonso ezala malamu parce que oza na temps moke ya kovivre na mokili. Ntango nzambe akobianga yo omona bokonzi to nkembo na nzambe. Ezali nango na ntina moko te kotia lolendo na mokili. Ezali nango na ntina moko te ya kosala mabe na mokili. Ezali nango na ntina moko te ya kopesa ndeko na yo pasi to ya kosala ndeko na yo mabe. Parce que ndenge ye azali na limite yo mpo ozali na limite. Ndenge outaki na mabele okozonga pe na mabele. Mais ce qui est important bongisa nzela na yo ezala malamu de façon que yo pe soki ngonga na ekoki okota na bokonzi ya likolo to oto bengi lola na nzambe lola na Yahweh. C'est ça qui est important. Donc totambusa makanisité oto sengeli kotia na mémoire na biso moto azali na limite na ye na mokili. Ezali loba o nzambe aloba uta ebandeli. Mais ce qui est important moto na moto aluka kobongisa nzela na ye ezala malamu de façon que ngonga na ye pe soki ekoki azala na position ya malamu kuna akokende. Ezala ngo na ntina te ya kosala mabe na mokili oyo. Toyoki Amen. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole de Dieu qui nous a été exhortée par le pasteur héritier? Et là, nous continuons. Nous appelons la famille pour l'oraison funèbre. La famille ici, on a envoyé une nièce, la nièce de l'illustre disparu, Gladys. L'oraison funèbre qui sera ici
dit par mademoiselle Gladys. Cher oncle, par ton savoir-être, savoir-faire et savoir-faire faire, tu irradies sans cesse les êtres qui avaient la chance de te côtoyer. Je pense notamment à ton sens de l'humour et de la comédie. Cette qualité te permettait d'apporter aux autres de la joie, de la bonne humeur, de la détente et qui sais-je encore. Pour toutes ces raisons et pour tant d'autres, nous te sommes reconnaissants, comme disait Cécile. Ta famille, tes amis, tes connaissances, tout ce que l'on fait avec toi cette période, dans ces lieux de la vie. Aujourd'hui, une énorme perte et le vide que laisse ta disparition n'est pas près d'être compris. Oui, je sais que l'on dit souvent par décision, ou peut-être est-ce que pour aller de l'avant, que les cimetières sont remplis de personnes indispensables. Et pourtant tu étais réellement. D'ailleurs, nous tarderons malheureusement pas à nous apercevoir rapidement. C'est la matigue qui traduit le mien, mon état d'esprit qui dit à ces lettres vous manque. Et tout est de peuple. Notre oncle, notre frère, notre fils, notre ami, à tous avaient en effet la solidité de chêne et la souplesse du roseau. Car il était en effet unique et personne n'aurait pu l'imiter de son vivant. Cher oncle, la vérité de notre passage sur ces terres est que nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit. Certes, tu es parti pour ne plus revenir, mais à jamais tu resteras gravé dans nos cœurs, car dit-on avec raison qu'un artiste ne meurt jamais, il vit par ses œuvres. Artiste, tu l'étais. C'était ta passion, ta raison de vivre. C'est l'étimotive qui te poussait à rester debout, même quand tout semblait sombre. Oui, de moments sombres, notre oncle en agonie. Peut-être il ne donnait pas l'impression. Fin joueur, il savait bien cacher son jet. Faisons des problèmes. Faisons tout pour que le monde extérieur ne perde même pas une seconde la nature de ses problèmes. Nous sommes le rare privilégié de l'avoir vu souffrir. Aujourd'hui, je peux vous dire que cet homme a combattu toute sa vie. Quel brave homme. Quel papa merveilleux. Mon oncle. Ce genre de personne qu'on aimerait avoir à ses côtés et qui mérite bien quelques secondes d'applaudissements. Il saura consoler nos cœurs et penser cette plaie à jamais dans nos mémoires, cher oncle Dieu. Et que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Dors en paix, tu le mérites. Si on peut applaudir, ce que vous mettez dans un peu Maboko. Chef Lucas. C'est triste. Nous allons continuer notre programme. Nous allons appeler Monsieur Prosper pour les mots de la famille. Monsieur Prosper. Mots de la famille, Malassa et Batatula. Profitons de ces moments douloureux pour remercier tous ceux qui nous ont soutenus de près ou de loin pendant toute cette épreuve difficile. Par vos gestes d'amour, de compassion et dans vos prières et particulièrement envers votre artiste Tcheko Matondo,
de son vivant jusqu'à ces jours qui marquent son départ à la félicité éternelle. Que l'Éternel, notre Dieu, vous le retourne au centuple. Merci encore du fond de nos cœurs pour tout et nous vous serons toujours reconnaissants. Je vous remercie. Merci. Nous passons à la biographie de l'illustre. Là, nous appelons la famille pour la lecture de sa biographie. La famille pour la biographie. Merci beaucoup. L'illustre disparu que nous plairons en ces jours, il est né au nom de Matondo Malassa Joseph, alias Tcheko pour les intimes. Il est né d'une famille de nombreux enfants, originaire du secteur de Kinkenge, village de Mpembo-Soki, territoire de Luozi, le tout dans la belle province maritime du Congo central. Matondo Malassa Joseph Tcheko, il a fait ses études primaires à l'EP2 Yanda au quartier 13 dans la commune pilote de Ndjili. Secondaire et humanité, il a fait à la Téné de Victoire, là où il a décroché son diplôme d'État en commercial et administratif. Il a fait ses études universitaires à l'Institut supérieur de commerce, en sigle ISC, dans la faculté des sciences commerciales, option comptabilité. Il était aussi journaliste animateur, comme modérateur dans plusieurs activités et cérémonies. Ainsi, il était aussi artiste et comédien, président du groupe théâtral Yokason. Ici sur terre, la Bible nous dit, l'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir les retenir. Dieu a donné, Dieu a repris. Que l'âme de notre frère Matondo Malassa Tcheko, qui nous a quittés à l'âge de 44 ans, repose en paix. Adieu Tcheko, je dis et je vous remercie. Merci, on applaudit pour l'artiste qui a fait le parcours il y a Malam vraiment. Là, nous avons un petit communiqué. Dans la famille, nous sommes au cimetière. Tokende bisonyoso na ndako kuna na adresse boyebi na Beladone. Bako accompagner illustre na cimetière T. Bako zonga na ndako. Voilà, nous avons lu sa biographie, mais comme vous avez entendu, vous avez écouté, na parcours nae artistique azalaki comédien, ipai nini alekaki. Et puis na ba groupe nini alekaki. Abandaki na groupe Sans Souci. Et puis Aekolongwa na groupe Sans Souci na le 23 avril 2003 à Kotaki na groupe Évangéliste. Kuna na groupe Évangéliste a jouaki presque ba pièce ebélé, a jouaki na pièce ba bengi Mama ministre comme rôle ba pesaki azalaki domestique na pièce wana. Et puis deuxième pièce au sein du groupe évangéliste à Joachim Faux Bonheur. Après Faux Bonheur, à Kena Mon Général. Nakata Mon Général, à Joachim Rôle, il y a Assassin. Et puis quatrième pièce, Izalaki Pourquoi ça? À continuer na Moninga Mabé. Et puis ma pièce Ebele à jouer na Katia groupe évangéliste. Kolongwanae na groupe évangéliste a créé groupe Yokason. Yokason, Oyo a œuvré à continuer dans le groupe Naeti, Nandenge, Nzamba Bengi, Olimonae. Naba œuvre, Nakati a groupe Yokason a komaki Vérité cachée,
akomi tétanos, Mbouizani, témoignage 10%, photo. Donc photo, Wanezali, dernière pièce naïe, à Tournaki Kaka, 2 épisodes. Merci Wanezali, parcours naïe artistique. Là, nous allons appeler pour les mots, en attendant que le président, il y a un TPC Aya, Tokobenga, président, il y a Tokanista, ce qui a Zali, YPA a prêté, en amont des circonstances. Par le président, il y a un TPC Aza un peu en retard. Là, Tobengi Papa Kofi, à Loba, quelques mots. On a tous les artistes réunis ici parce que vous le savez bien, Tcheko Azara Kipe, artiste, comédien. Bien, merci. Au nom de tous les comédiens, artistes, comédiens, au nom de toutes les associations, nous vous disons tout simplement merci parce que les artistes, il y a plusieurs associations. Alors, je n'épingle aucune association, mais je dis tout simplement au nom de toutes ces associations qui réunissent les artistes comédiens de Kinshasa, du Congo, nous vous disons merci. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci pour votre apport de près ou de loin. Merci pour ce moment solennel qui va nous permettre d'accompagner notre frère, notre ami, notre vieux, notre petit Tcheko, na demeure na Yasuka. Tout ce que nous vous demandons, vous les artistes, nous les artistes, soyons unis. Soyons toujours unis. Soyons toujours unis et nous irons de l'avant. Merci. Merci beaucoup tous les artistes. Soyons toujours unis. Wana pour que tokende toujours liboso, tozala na bomoko kokabwana eza vraiment malamute pour les artistes. Tosungana tozala na bomoko pour tokende liboso. Alors, merci. Wana tobengaki tokanisa namoni bango pe baza na mwa retard. Tokanisa pe ezali organisation, ezali structure oyo Papa Tcheko na bomo inaye a œuvraki massivement na kati ya structure wana bango pe balobaki bakotika la simate bako mema nzoto ya moei ti ipayo tokendo kokunda ye bazalaki présent na ndako baza présent bipeto lelaki ti sikoyo baza continuer toujours kozala pene pene pour que makambo nyonso leka bien. Alors là nous allons demander, je vais vous demander tous les artistes qui êtes là, de côté les mains, pour tout ça la symbole moko biso nabino toyebi, ceux qui tokoki côté les mabiso nyonso, tous les artistes partout vous allez, il pas ils vont faire du côté les mains. La presse, toke ne biso nyonso eloyo, biso toza kotoyo, to éviter des ordres. Alors, Toko, applaudir massivement l'illustre disparu. Nous avons compté na 3, allez to applaudir. 1, 2, 3. To applaudir, bravo, bravo l'artiste. Maboko Makasi Pona, celui qui a été un grand artiste. Celui qui a été un grand artiste, Namboka Oye, partout dans le monde. Merci beaucoup. Merci. On peut reprendre nos places respectives. Azalaki empêché na toujours na organisation matanga oyo. Ce qui tokoki ko bengaye aya koloba un tout petit mot ya circonstance wana ekomema biso na dépôt ya ba gerbe de fleurs. Là je vous rappelle
Toluka papa Mongali pour Nato se faire enregistrer pour notre dépôt à gerbe de fleurs. Président. Bien, merci. Je crois que le retard nous a motivé. Nous a déjà presque préparatif ya matanga papa Kwedi, boyebi que papa Kwedi atika kibiso. Alors toujours là déjà à peu près makambo le kandenge nini avec la famille quand est-ce que bakoki ko sangana et puis bon toyeba ndenge nini tokokota na kati ya organisation. Makambo ya koloba mingi zalité. Toyebi que soki tozali awa c'est parce que nous avons affaire à un artiste comédien. Artiste comédien, nous sommes na biso ezali ya kusepelisa population pe ko tindaye akende na nzela ya positif. Et ndeko na biso tsheko oyo asali wana asali pe volonté ya Nzambe pour il n'est pas donné à tout le monde à se donner na musala oyo oyo futaka difficilement mais oyo esengo ezalaka mingi soko osali yango eke bato bayebisi yo ke basepelaki mateya opesaki ndenge mpe osepelisi bango yango nde esalaka ke towumela mpe na mosala oyo toza kosala na occasion boye torepetaka toujours na baartiste comédien oyo tozali nanu en vie tozokontinue kosala mosala oyo toyeba baobjectif toza nango tozali wana mpona kodéranger société te tozali wana mpona koredresser société na 1983 ntango tozali film La vie est belle na papa Wemba film wana ebimaki partout na monde na basala cinéma awa tomonaki yango na 1983 87 wana tomoni yango na bacinéma pardon na batelévision na bacd mais depuis 83 tosalaki yango soki masumu de Brende pour ne prendre que mon exemple soki nasalaki biloko neti baporno neti bandeko na biso mosusu bazokosala mo mikolo oyo presque film ya Sony qu'est-ce que j'allais devenir plusieurs années après pour wana biso tokanisaka bakotala yango kuna bana na biso te babokilo na biso te batata na biso te bana na biso te qu'est-ce que j'allais devenir plusieurs années après. Donc tout ça là, attention, tout landa mouvement ya pamba pamba te loyenge te. Tout ça là na conscience que loko nyos toko sala toyeba ke bandeko na biso, batata na biso, ba mama na biso, bana na biso, ndenge pe tokomi bakoko na biso pe, soki batali yango bazala scandaliser te. Nous avons un devoir de conduire la population vers le bien. Ndeko na biso ototika biso asali musala na ye, nous remercions Dieu. Et kaka mawana biso c'est que toujours que notika ndeko na biso na cimetière en même temps matanga mususu papa Kwedi et mususu donc ce qui botali kaka ndenge te préparer ka matanga na biso combien de réunions to salaka o ya biso moko et puis peut to en contact na famille to kanisaki que ce qui to kundi lelo yo to kozala un peu tranquille lobi kaka matanga mususu donc ko paiement ezalité. Mais volonté ensemble, nous sommes tous unis. Merci na famille na ndenge bolinga qui collaborer na biso. Félicitations aux artistes comédiens pour notre sacrifice nyonso salemi pour que les loyo makambo esila malamu. Merci beaucoup. Voilà, merci pour la famille, merci pour notre artiste nyonso ninge to sali ke makambo nyonso kende malamu. Voilà, wana to komi na tant il y a qu'au déposer ma gerbe de fleurs, Tokobenga presse famille comme il réclamer. Famille comme réclamer, parce que moi ma cambozelo ils ont les kawaté. Ceux qui te coquillent vraiment petit passage, on va pas mona. La fleur. nalelaki butu nyonso matama na ngai etondaki mpinzoli baoyo balingaki nga moto te akonsolaki nga bango nyonso bapesi ngai mokongo mpe bakomi banguna na ngai
bosolaki nga bango nyonso bapesi ngai mokongo mpe bakomi banguna na ngai kobikisa ngai na masuwe kufa ya soni mpona ngai kosikola ngai na mabe na nalongisama na bomona ya libota na isala yele mwasi akendaka na ye etumba te o dawidi akendaki etumba ya golia te azonga na moto agolia te mosembela ye nzembo yesu amatakili ekuluswe lokola kitana elonga yango nga na yembela ye nzembo bolingo nini kokano na nga na bolingo ya alongisanga na minyoko aliboye nabika natatala liloba na yo banguna na ngai nyonso bayoki pasi oyo eli ngai mpe basepeli ndenge otiki yango eyela ngai tika ete mitema mabe na bango ebuta epa na yo pesamisa bango lokolo osambisi ngai mpona mabe na nga mpona ngai moto ya mabe yesu andimaka kofelanga nalongisama nabikisama nazwa pomo ya seko kolalanga libasi nyonso na kulusu ye mwana na nzambe akumisama libela yesu alongoli mpasi nyonso nekulusu ye mwana na nzambe akumisama libela pasi esili nekulusu mawa kolo alongoli pasi esili nekulusu pasi esili pasi esili nyonso na nzela ekulusu pasi nanga nekulusu maboteka usami kolo alongoli pasi nyonso nekulusu ye mwana na nzambe akumisama libela kolo alongoli pasi nyonso nekulusu ye mwana na nzambe akumisama libela mawa kolo alongoli pasi esili nekulusu mawa kolo alongoli pasi esili nekulusu pasi esili nekulusu nekulusu pasi esili kolela na ngai esili bapoteka usami nyonso na nzela ekulusu pasi na ngai nekulusu yanga pasi esili ekulusu ozonga biso mpe na se ya loboko na yo baoyo mpe bakotikala to bakozonga na mabota zongisa moko na kimia ndenge oyaki libongo na nkombo na yo yawe tika manso mazala ya kopambolama amen. Merci totelemi tonore départ. nalelaki
naleki butu nyonso matama na ngai etondaki pinzoli baoyo balingaki nga moto te akonsolaki nga bango nyonso bapesi ngai mokongo mpe bakomi banguna na ngai nalalelaki butu nyonso na yo mesia matama na ngai etonaki pinzoli baoyo bamibengaki baninga na ngai ye moko te akonsolaki nga bango nyonso bapesi ngai mokongo mpe bakomi banguna na ngai kobikisa ngai na masuwe kufa ya soni mpona ngai kosikola ngai na mabena nalongisama na bomola ya libota na isala yele mwasi akendaka na ye etumba te o dawidi akendaki etumba ya goliate azonga na moto ya goliate mosembela ye nzembo yesu amatakili ekuluswe lokola kitana elonga yango nga na yembela ye nzembo bolingo nini kokanga na nga na bolingo ya Sika Eyi, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femmes, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez le bienvenu. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, makambo mbongo sala ngo awa. Namona keza ka lobi na yo twino sa nini? O eza agence ya transfert. Ndina piembo onyeso de. Nada agence ya transfert na nzela. Abaki équipe adresse te, c'est là on kamba mbongo yeboko. Ce n'est pas possible. Nada. Mwenye na fimbo. Na biso awa. Ja, minute. O piso tsumu na bataja ta telefone. Biso ba efuka biso mbongo na nzela. Kama yeko tumenga mbongo ya mwasi. Yena mandepo yeko ya bayasi. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert à mbongo. Totiki lango FBT. Misalane Kazinjo. Koko che. Bazui. Soki pa kona bache. Tozui. Baso akaka. On sait jamais. Yama mini. Toki.
mama na ngai yaya lokola abele abonzaki mbeka eba ya papa na yembeli yo libanga na Dawidi ye oyo salelinga ezomonana ezosalema na bomoi nanga ezomonane ezosalema ezosimama na bomoi nanga. yaya soki bato ya mokili baza kobinela bango baza kokumisa bango yango nga na poni na yembeli mokeli na ngai ye oyo asala ya minene na bomoi na nga sikisanga mabe ashanja bomoi na nga lolenge ya kozala nga sara ye abongola bomoi na nga o yesu yo e nabonzeli yo loyembo oyo na yembeli yo mobali ya libala yolingenga na alona yobelika ya basantu esweye ata masumu na ngai ekomi lokola ngola Nzambe na bomoi yo ndolimisaka nga mpe yo petolaka ngai tina nini natika nzela na yo nakolanda se yo kino suka ya bomoi na nga sunga bomoi na nga yawe tambusanga na nzela ya nsembo yo na papa bozali moko sale te yo na ngai tokoma moko nazala mokanda yokoma makomi na luyembo na nga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yo osiyanga rivière papa inondenga aikoni yo moto papa pelisanga ozamai neve na pusa papa sulajenga mwana mpate aleluya nzambe na pomo kembo nanga c'est toi Seigneur. Ngai na ye kotombola kiti ya bokonzi ye ngai na ye kotombola trone na lola ye rabi ye lipasa na nkembo ye ata makasi esili ye papa yo nde opesaka nga makasi ngai nasala na kati nelanga na yo we yo nde opesaka nga bilei ya moli mokolo ya mosunyeza ya
kanda nalingo mbananga na libota nanga na mboka Kongo. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.